des martyrs, sortie officielle, il y a Union Sacrée au Rolobanini. Tout est fait. Hein. Quand tu es présent, que c'est moi, je ne pense pas que la communauté internationale, parce qu'on a déjà que tout va ça là-bas. Donc, on peut savoir que chance là, et l'autre, Union Sacrée. Et aux gens, on va penser que non, parce que là qui m'a fait, régime passé. Vous êtes venu à l'Union Sacrée, ce n'est pas placé à combattre, madame, ça là, oh, vous savez que nous n'avons pas voyé, si on a un dossier de la justice, si on a un problème, vous voyez, à combattre, parce que je suis membre de l'Union Sacrée. Non, N-O-N. Pas de dossier n'a pas moi qu'on fout, madame. Et qu'on fout, maman. Pour vous, les ça, la mort est au peuple, ma bête. Ma vie, ça n'a pas d'intérêt à vous. Peuple à la malade, peuple à Bokra, peuple à Sépé, la peuple à Pessarama. Et les lois est venu, maintenant est validé. Plein à craquer. Un monde à la diaspora de l'Andayo. Oh, na la diaspora, on va à Kolananga, il va y Mboka, au Bokara, Bisso, Papatissango, du Patarasa, Colomina Bino, Osana étranger, Osa partout, Ocha Maboko, Oya Yabikasa, moi, na Mboka, ya solo. Azana c'est ma Fatima. Merci. Azana la action ya Fatima. L'Union Sacrée parce qu'elle est sortie de l'eau. J'espère que ma adhésion ils ont continué. Boya vous s'adhérer. Merci beaucoup. Ici c'est notre pays. Ok. Mais diaspora va déclarer bakoyan ndengeni ni babiloko balona ngo douane eleki likolo, douane eza likolo. Les choses vont s'améliorer. Parce que dans les cas de régime pour 18 ans, il y avait trop de martyrs, comme vous imaginez. Fatih est là, qui avait cru que le système, il y a l'Assemblée nationale, les FCC, ils vont pas ça là. Non, Fatih est en train de travailler lentement et sûrement en faisant la communauté. Merci beaucoup. Botenayo. Bote, monsieur le journaliste, Monio Nawe, Sika Malogano Zandini. Esengo. Depuis pendant le 30 juin 1960, deuxième fois, on a eu l'indépendance de Moussous. Il y a une Union Sacrée, sortie officielle. Donc, il y a un tata Mokontambo, qui a un makasi malamu. On a colobé papa malamu, avec un cabane, à la Kimia. Boka, ils ont un cabana. Bamindele, papa, parce qu'il y a un pont à Kobakazemboka. Mokontambo, Boka Lobi, la Comoré, Boya, Tosolola. Pont à Tokunda, Pont à Boka, la Bise Kabonate. Kambo liboso ya makasi ya kosoutenir yango wana mokonzi ya mboka azali mwana docteur Etienne Tshisekedi Wamuluma l'homme d'état de droit oyo apudeli état de droit pendant 37 ans d'élite akolinga kobebisa maponami te 2023 fati na fati 2023 beton na beton lelo ezalaki aza kodemote force na ye ya Union Sacrée mpona koloba ke azali candidat unique toyebi ke aza mwana Kisasa mwana limité 10e mili afana na avenue Pétignas voisin ya professeur il faut bon mpekeza que son âme repose en paix maman no sato na kotika indifférent te nazali artiste charré na défendaka ba femme par valeur les femmes par des valeurs donc nazali ko représenter maman ya mboka distinguée première dame maman Denise Yankeru Tshisekedi oh balobaka derrière d'un homme il y a une grande dame donc trouver une bonne femme trouver le bonheur donc merci pour ça m'appelle ce qui sont maman malamu azali kokuna bonne unité omoni kuna mama Hortense Ngoma azali ex première dame ya mosi ya président Kasavu akufa mama Antoinette Mobutu akufa mama Bobila Ndawa azali en vie mama Sifa Kabila Muse azali en vie mama Olivier Kabila ex première dame mama Yabana ya sénateur en vie Joseph Kabila elle est en vie omoni kuna mama Mokonzi Mboka azali kokuna bonne unité ya ba mama alobi amasa tonga mboka te tomoni mama Denise azali kopesa babourse na bana azali maîtresse ekini mama sedike toute une nation mama zokokunda mpona état mpona égalité de sexe topesi longo epai ya mama gouverneur alwalaba mama Fifi Masuka saidi tobosani te sama lukonde te le président mwana mboka fait bien vice premier ministre ya économie Fika Kamere topesi longo epai ya président Sénat docteur économie Bati Lubebo mwana mboka président ya parlement professeur Mboso topesi mwana mboka FPM ministre intérieur
maître Nicolas Peter Kazadi topesi longonya epai ya ministre ya aménagement du territoire mwana mboka docteur en droit maître Kilwa Nomboyo. En tout cas 145 territoires Chitunga. Merci beaucoup. Merci de la violence. Le nom Ezali Makala Matikala et Mata. Makala Matikala Poutulu et Mata. Le nom Ezali et Pessimboua moi à Boï. Mais Batongomiso, Bawelizi et Batafuna. Et ça va être. Le président moi à Boï, mais Batongo Mousso, ici. Vous avez été le lait pour toujours et Mata, Makala, Matikala. La loi a Ebele, assisté. La sortie officielle, il y a Union Sacrée, et la ligne plateforme politique et électorale, et de soutenir Tata Mokonjeko Nabiso. La élection il y a 2023 oyo tozali komilengele eza boete oyo alingi fatimete tuta makolo alors tuta makolo bakebe tuta makolo alors bala Kinshasa oye bala Kinshasa oye oyekani malamu bana fatimete de mettre la fatigue de Thomas Boko Makasi. Bon, la lobby boye. Fatigue Beton a été makanisinae. Yakosal la biso union sacrée. Tokani. Union sacrée, eza vision ya tata mokonza ekolo. Ndenge toye awa toya kipoto la sabino ke mokonza mboka asasali plateforme naye pembe nango union sacrée tokani ndenge bolingi faci beton ndenge bokolinga bato nyonso baza na union sacrée tokani bolingo erenye na kati na biso bomoko ezala tokani tokoyebisa bino ke essentiel mpona lelo ezalaki konforme bino que tata mokonza ekolo asali plateforme na ye pembe nango union sacrée boza kona nanga malamu motu aya koyebisa bino makambo moko te contre union sacrée contre bamembre ya union sacrée toyokani discours oyo ya koloba ke non union sacrée eza rencontre ya bato songolo pakala abu bino nyonso ndenge bolingi papa mokonza ekolo bolinga mpe union sacrée tokani tosali étape ya liboso ya koya korépondre ao ya mibale eza tose prépare mpona maponomi topesa ye second mandat na majorité tokani makasi bonibetela maboko makasi message moke nazalaki nango mpona poko ya lelo yango wana nzambe apambola bino koka mobimba eza na bitumba mibale bitumba ya kimia ezonga bitumba ya lipa ezonga na kati ya libongo ete bana betu amuka sai boyenao mvomuka sai namoni kayanyi mushindu mtatu bana betu badini ntatu ya bonyi mfumo waditunga mumtuma kayenda kubambila ni mumanya ntatu yenu odi kuyishikisha bampangi na mono ya bakongo banu nubele keo betu kele motomoshi isi ya betu kena pasi mingi yoina fumu ya bwala Félix Antoine Tshisekedi kutubira munu bana ngeta kwenda na stade na bampangi nange Joe Biden Jean-Pierre Bemba Kabuya tozwa kuzela nga bahati
na premier ministre na biso loba na bato ke na bosani binote bana Kisasa mbote bana Kisasa tosali union sacrée po toza liboke to bungisa banguna ko bungisa banguna o bakoteli biso bauti na Rwanda bauti na Uganda il faut bazonga wete tosali union sacrée pe lisusu pona kokamba moka malamo eza boete tosali union sacrée lisusu pona komi batela pona maponomi to gagner la présidentielle sortie officielle ya union sacrée tomoni yo pe oye awa na oesika yebisa biso tina nini vraiment présence na bino ezali awa pona ko soutenir sortie officielle ya union sacrée. Merci, il n'y a pas de problème. On a un soutien à l'union sacrée. C'est le bon état de la ok. C'est le bon état de la Salako. On a souhaité les mains. On a bon état. Il y a bateau, il y a lié tout. Bateau, il y a un mot. Ok. On va s'en soucier. Vraiment. Mais bayo bamisusu bakoloba ete union sacrée ezali bongo ekozala te mpona kokumba mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na lilita ndenge basalaki na Kabila parce que tomoni baye mingi bazalaki kuna nde baye na ngambo oyo eloko nyonso ezalaka motu ya train ok politika azopesi nde bato ozolaka ok Kabila ye na politique ya impunité. Vraiment. Kabila ye na politique ya infiltration. Ok. Kabila ye na politique ya koboma. Vraiment. Bato kozali ya moyibi. Ba profiter na sima ya mobulu wana. Ba profiter ki na sima ya mobulu wana. Awa ezali soya yo ya l'état. Ok. Okulu sokolanga. Tena yakoloka ke pourquoi sokola ye no. Message de diaspora to diffusera pe ba image na libanda mboka diaspora yipsi bango nini to vem sa ba diaspora e bele ba sana retard ya sur ba moni moto a o la police ya nini président de la république a pointé Rwanda yende moto azeli ko service za M23 Kagame yemo pa lo baki yango déjà engagé guerre contre Kagame pour la bourgeoisie. Soi-disant opposants à cette alliance Nakame. Kabila Nakame. Je ne vais pas collaborer. Pas opposant. Merci beaucoup mon amboka. Totondi kotondi toko luka osus na sima milulu oyo poto za makanisi na yo. Merci beaucoup. Nous continuons à donner les avis, à recueillir les avis de tout un chacun. Nini bakolo bakona makambo etali bongo union sacrée. Maman, tu as un mot? Merci beaucoup maman le gaza le bakolo baté. Donc on va te dire sur le bazali bongo discours. On a repris cette mission.